www.potonapoto www.potonapoto. Attention, hein? Ouais, merci fidèle internaute de www.potonapoto avec Lamine Edovomo Sakoli. Donc, c'est moi votre humble serviteur chinois noir bunker, le mannequin de la presse congolaise. Nous autres, j'hésite à Michael Jackson, l'homme des idées le plus folifofos à chaque instant, mes pensées, ses métamorphoses. Nous autres, j'hésite à Michael Jackson. Donc, je suis avec mon confrère Tracy Elessa, soi-disant mannequin de la presse. Donc, on a habité quoi? À Bikombo, on a habillé. Voilà, ma salangaï. Donc, il dérangeait les lorotés. Bonjour, Tracy. Bonjour, frérot. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des débats où ils ont un niveau nango. Niveau là, on a un niveau nango. C'est-à-dire un niveau nango, on a un débat sur la salle nango. Désolé. Manqué de la presse, c'est ça comme on a depuis 2014. M'a des soucis de blé. M'a des saroya. C'est au bateau na pote wa taper mannequin ngosko nani ne to tilemi bodo mannequin ngait les pas drene m'taper sango mannequin de la presse na moni aziko mo bata yuti ba matata aziko mo les pas de la presse sangai mannequin de la presse mannequin to yoka en 2014 to yoka je suis de padre leader il y a 4e génération pour ba papa tout ba comme da fatigué ba tigeli yene makambo abengaye mannequin de la presse et mon en avait éviter le lotando ça t'as la paix de on a biso mais bataille mais madé je suis tout à griffe hein na ba griffe ne la na ba griffe papa makufa déjà biso to za boulot to sa boulot vraiment yem ta na clip ya masalanga ya parler donc voilà et à part ça parlons de l'actualité lobi to za obuira to tiki sangani moi ce que mannequin de la presse ala ki sangani ba banderole partout pas ka juma na lega na Congo chaîne moro boé. Et comme à Kisanganité, mais à partir de YouTube, on télécharger, on télécharger CD. On dit boulot on est photos sans on a norme, donc voilà quoi. Et puis Kisanganité, on des concerts, VIP na concert normal, on a le premier concert année, et l'équipe bien. Mais souci dans les amis, mingi, bah on pirater, biso na projet mon fait régulier on a 2014, Black Box, et il fallait producteur moi qui fallait ça, bah musique urbaine, à sa musique il y a libanda. Alors biso toza mingi na rumba pour identité na biso za congoliano rumba congoliano. Alors ba pirater biso des titres chansons Zougman allo na Fire donc to déplorer ba comportement on a surtout na bateau de travailler na bango ba studio ba ingénieur de son ba na ebi ke ba supporter à plein air ya vous à faire rigolater faut pas kanga mo ba émotion heureusement pe banzi mongo bimi boelongo l'album tout mais qu'est-ce que j'avais dit na biso ezara mais l'album tout vraiment et Choli Fire au rangote afrobeat non afrobeat mais les gens disent que non comme si qu'est-ce que j'avais dit na niveau oyo bazelé là qui yango et si vraiment té par rapport à ndenge bango bazélé là qui yango na ndenge ba ebeli chetani fait rigola Jésus des nuances copé ça déjà té na habité soki ezala na sens nini batoni koko ba ebi na mona batoni koko kuntoala na mona ba yoka serol émission na bango tamboleka ngo bomona ka actualité ndenge ezalaka album esimba na combien de nzembo déjà banzembo ni oyebi na yebi émission na yo banzembo oyebi na qu'est-ce que j'avais dit koza combien oyo yebi banzembo ze belé o ngana yebi mais eza avis na ngata eza avis ya ba internaute na tuni ka banzembo koza combien oyo yebi banzembo ze belé eza ma belé siko album po simba fo ba combien de nzembo yo déjà yebi belé ngana yebi belé ya yebi belé batu no so ba wala na ne tinga mingi na sepelaka na coup circuit na Pitoluka parce que mi balé on déjà de pluriel album mais simbi c'est que Pitoluka ils en a volume mususu omoni yemo muta répondre question na ya tuna gidoko voilà voilà eza question na ngate mais eza ba téléspectateur na ba internaute ndé ba tuni ba nisina na tuna casserole l'émission na yé a rebiso tanga sala diagnostic agenda culturel au monde qu'est-ce que j'avais dit simbi c'est le seul artiste qui exporte la rumba lelo libanda to betela tolo na rumba to sali musique oyo ba musu ba mona ngo grave faire yembi na aza polyglotte ayembi na swahili ayembi na anglais ayembi na français. Ta si on dit moi na vogue qui non internet ba vu lelo. Au moins lelo ba tebele ba wele la rap. Congolais parfois on est complexé de nous-mêmes. Francis Madé Soba na ça perd lelo. Mais ce n'est pas dit le rap papa malata makasi Francis lelo sora yo la ta makasi té. Qui t'avait dit ce lelo au Kepoto ou l'équipe bateau au Kepoto en 2019. On est complexé de nous-mêmes. Lelo mbora ba identité na bango. Biso lelo to za rumba. Faut to c'est la rumba na biso fier. Yo bi manda chebo. Oui, manda chebo. Manda chebo là journaliste moi avant biso. Père mo total ton à l'école primaire. Est-ce que manda chebo ko lo ba ngam na bana mamba média?
est-ce que le roi Manaché Bazagi au faut comme chroniqueur si on peut ni congolais trop ma complexé na biso moro oh ça danger zo biso ba bitsa wa ba Grammy wa ba trophée aminé ne la biso ce ba free ma relaxi Afrique musique wa c'est nul et puis on a regretté oh ami batumbe bele ba mina whisky mais whisky de l'emba français to anglais mbi ki mongo mais si on fait rigoler mbi anglais purement anglais na lo anglais très bien masanga le bolanka ebi 13 750 na lo anglais très bien si anglais wana nga comprendre ngote oh whisky da yembe za kimongo et puis mukolo album wana na méchant ke album o batu ba ko yembela ba nzembo na bango et simbi mais album o ba nzembo ba sele featuring et simbi ti yo po yebi ngote mais est-ce que bolo ba ngote qu'est-ce que j'avais dit yango ils se comporter bien maintenant c'est ça pepele c'est ça les tournées internationales là nationales et puis tournée africaine qu'on koloba ko tout album mais se comporter bien bah album serait simbi na ba production 2017 tant tout fait na Kisangani na oti Kisangani banderole kili kiliatrici eleza na Congo na biso kute koma akuna te babilo wana photo lo barat toko ya rate to la mannequin de la presse nga ko mo ba pesa ngo pas les padres et puis DJ Abdul Mdalingo benga benga ngo mais nakabelongo Tracy eleza donc tozonga muke sima par rapport à actualité ou te koleka tout monde qui de konabiso Kofi Olomide a bengisaki le phénomène où rangia mamakana na concert na mais où ra se présenter qui était mais surprise moi tout monde qui fait rigola na héritier Watanabe bae kusala papa chéri visite na concert donc oyo bozo lukaka bo contrer Kofi na ba polémique on est continuera kaka toni faire rigola za polémique faire rigola d'abord à za polémique concert oyo betili solo en une actualité te na yebte so beta journée o ba invité ki soki nani basaki likopaso ezali le même jour na concert ya JB na yebi actualité on te pona kini pe organiser oyo organiser président JB Mpiana nazaki pe na concert na itemo killer et les qui bien JB Mpiana invité ki les pas de faire rigola bana BCBG pour ya président un faire rigola sora benge foya muta sala faire rigola les JB Mpiana o bien ngote na winge 4x4 les derniers nés na bango ils ont fait rigoler sera invité à ça obligé il faut ya donc voilà quoi au moins né beaucoup même la musique en le musique comme que se diviser en deux parties musique est en au Kabona est-ce que musique on a tous en ni na Congo non est-ce que unité dans la musique na biso depuis to botamanga depuis na kola mboko musique est unité to kuta ba rochero ayo na rater na intel to kuta ba lwambo makeri ayo na rater na nani musique na biso depuis quand ça ini la musique étrangère des Araïni et puis les ceux qui bon je sais pas ceux qui ont remis la unité dans la musique na biso na mo loka to comme na projet parce que bana ba kola d'ailleurs au Kabwana nango luka 5 ba sala ba maisha paka ba sa bilo belebele ba suka ça veut dire que musique na biso to rosa jamais ini eza pasi ngana to ba chroniqueur netinga le naza attaché de presse na linga koloba mi chargé de communication faire rigola presse présidentielle nangana yo to bulo moko Toza ini papa boulot na musicien te nga una le bolanka ito ba chroniquer mais to Kabwana le una dans 13 700 na yora landelanga tilelo donc voilà quoi donc voilà si elle ça peut ça un peu programme et mouvement et mais lobi na obuira na invité au pe bouteille moi whisky na mama sananga ya ba chroniqueur chant concert na beng sa chroniqueur atami balé misatu na sali tablement VIP pour na pesa bino valeur place au ba boya boko ta ba conférence de presse ya biso ya rat na princesse Alilia na Fifi mais ya batumsu na mona okendate donc ça veut dire tous na ba hauteur moko bo biso to komela eza pena différent plutôt que ne molo bana poto na ko sabino hotel lelo na Kinshasa album moko ezobeta faire rigula et puis banze mona biso ba pirater yango ndezobeta musique urbano ba luka omoni banze mo ba pirater pesa nga 5 mois to kuta no na bengso na palais oya Tobeti li solo, oh Tobeti lelo. Le toi le 40e. Les 5 hein? Les 6. Oui, les 6. Tobeti li solo comme ça, to solo moi to rapporter dans ton zolon ba trophée. Ya ba fi maranate. Ya ba Grammy awa, ya ba biti awa. Parce que to mis na norme. Ba mise bazo koma na ba Twitter a faire rigola na ba page officielle a faire rigola bazo koma toujours. Parce que au faire rigola ça l'histoire continue à bon artiste belé wa kufa. On a cao debout. Donc voilà quoi. Répétition déjà ou bien vous avez un congé. Ouais, tu réponds à l'activité, donc tu réponds après concert à partir des 15, à partir des 17 hollandais.
toko répandre bena babilo wana. Mot de la fin na ba dédicace na bande konyo so bazolando partout dans le monde. Mot de la fin, merci pour la émission na yo, na sepela peine na courage na yo. Na lobango toujours que OK musika so yo mondo pesi makambu yo mondo lingi. Et puis bato tout bali ba ba news affaire egola. Bato pe bana posa bazwa nzembo wana fire. Lo ba piratango ba ko menanga na WhatsApp nanga. Plus 243 82 153 54 24 plus 243 82 153 54 24. Donc voilà quoi. Merci Nayo, merci na Gires Peugeot 2018 bibouagela na ligne en route tout. Donc oh pesa le auto la wana mbongo te le wa ba vient na biso mso ba ko sa biso matro clo luke ba ko na ko sa matro en tout cas na boire hote na ko boire masala nga Gires Peugeot na ko boire ba logo la ba fona boire sunani Roger Day Mampuya ex vient na mo boa ki manga nani suzu ba osko ba kabelanga ba Paul Moutou ba junior qui mvoanza les parisiens Gilois ba flamand noir bank ba vient na ba la boss Clarisse Wandei la boss Clarisse Wandei la boss Beni Amarou la crème au lait, Eric Amouté Bama Salanga Chilamouina, et puis na Yomoro na Francis Made Swabana. Boakelanga Jenny Lumantou na Suisse. Na Ebieta? Boakelanga na Seigneur c'est aide de Rolanga. Jenny Lumantou. Bonjour Jenny Lumantou, numéro WhatsApp Yangwana. Toye banapeka mbalamoro, comme ça na ba news affaire ego la peo za la Jenny Lumantou na Suisse. Na mon appel Nito Manuel na Suisse et puis Hirschi Love Hollywood, garçon de disques, sans oublier Ken Cabriolet de Bienne. Donc voilà, monsieur Landamatro, il faut profiter au boire ma banga Yannick Kaenga et puis Nabosani Nani, professeur Tournesol. Merci beaucoup. Et puis bateau tout balinga Tracy Eleza officiel na Facebook, pas ouanga ba nous allez pas mannequin de la presse donc voilà. Merci mon frère Tracy Eleza donc mais na mona linga komba ngosoli na tigela langa na otigelo. Ya tigela nga kasi wa masalanga. Te na boy akombo les padres baptisanga. Ouais nazabongo na madesu abana kisosa bakina madesu abana ba téléspectateurs ba internautes bazolando bani bayeba madesu ala télé biso ba kombo nini awa. Ah madesu le loi mabe taka na tseteni. So moni civil ala tseteni et teni ngo pesa assuré c'est du caporal. École baba bana bamba naza le seul sapeur wa kotsa couleur. Tango nazoloba boye wana eza trois prêtres ya bilamba basangani pona makambo. Donc Martin François Girbeau on se comprend babi batu musuba la ta yoji a fourniture mambo bilamba ndeka na école ye ngala na côté école tika na deux pièces à yoji na côté école mais ce qu'on a quatre école les appels na ba droit pour ba on ndesibo na yebo na devoir manuel fait aux sango lundi mais encore excès à bilamba zebele le rôle papa chéri yango mona ko zong sango samedi donc na mabe ngai na mabe makas na les sel sapeur à côté sa couleur nakuta batu tuna ya bilamba ba olela kaka ni arcos nga tant que litongien na livre ya monde o mona katsa palin na yebo na bondeli baya na bitele lo siko yo matango to esili so moni nde na bimela na clip à l'EPAD pour comprendre tout ça quand nous ba émission belé de Chine yo yebi makambo nga saka ba jeter ba kanta ya la ba edma ambona poto on se comprend nga na mutema mabe na mambo bilamba nga saka ba jeter. Sabana sko news ni memel biso activité nini o besoin nango na mois ya janvier. Mois en janvier activité zali garato yambula mitema bato tout bazalaki na ba compte sa rendre na biso to baye baketo to yokanite mais to bakisi yango po kanda po to mikolo to lo bandeni ba voisin à part nzala ça va donc mikolo ba voisin par nzala ça va on se comprend pour eloko ebeta bango sanzala yango boyaka na ba écran ba lo banga inga yo mwazongi boepe mwa mbili kitsi na kata ya ventricule banini eloko pe lokoti on se comprend mais biso ce que to beta bilamba boye assurer un temps à mon litonge, un temps à foutre la bandal, un temps à kamananga, un temps à bibinanga. On se reprend un responsable, on a bien pris à Maï, pris à Nine, pris à Canal Sat, donc au niveau non qui est bon. Amade Sobana, est-ce que Maramba Bilamba on peut besoin la rango salaire pour permettre au foot en daku pour beaucoup la foyer na? Et au boulot de au boulot ko kutan sangana ferego le kutan sangana papa chéri kutan sangana maestro Fabre kutan sangana héritier watagoga po mikolonga na sola ga winge soki munoko na ngezo tanga kombo na otesa ko sola mabe va te faire brosser netsinga mikolo na eli bango yo na tanga su kombo no te po mamo sala
Et c'est pel sangate. Et c'est pel sangate. Pour ça makamoko boy na musique na bango. Hein, musique na bango donc et comme lo ba fula wileri ya vieux Gimbuta. On comprend donc solo ya kosakana te général Foulak na kati ya Paris donc Stromi aka Foulak Stomy Boy le Jene donc ma bezali o ma deso bana soso bakina bana tout ya matonge les amis de matonge na South Didier Chombo Petit Jésus venanga solo la po petit na yo tala niveau na ye Armando de ballon na kati ya Turkish tala niveau na ye na Francisco Smalto na ma bête si les a donc na ma be makasi so mon mutala tiki toko boye ça le rappelle bien vous en a bato belé banini on a ba ve na biso batoni koko on a ba ve belé awa mais niveau auto qui de la bilamba oyo bilamba senga pe moi face à kitoko pour toi na ba tout peut ba préférer biso na ba palin le rôle là-bas le Caire les amoureux du Caire na kati ya Paris la fondée na bango 1000 ondi mafweni ba boza ondi baza on a ba sancho ondi donc biso famille za na mikili ngamo Francis ondi ngayo ma de so bana so ba kino papa na Saira moleka on se comprend donc nga ba aventure ya la raté nga na lata ouais ma de so bana to komi kokene na suka ya émission na biso mot de la fin na yo puis ba dédicace na ona ba ya yo bazolanda partout dans le monde mot de la fin na nga kaka na senga kaka na batu oyo aza na posa koyekola boyokanga sonité ozala ministre pour lelo tolati mpe belé lelo momona honorable Zakari nda omolata na assemblée na oloba na honorable Zakari azwaki siko temps ya cours accéléré donc arata on va papa imba oyo zongo siko na basaper loi babiso ba oyo donc on senti père omona ba mère na biso Jack ba papa na biso Jack Njoli omona kayaka na assemblée omona bavet sa golf. On se comprend. Maman Wivine Moleka, impératrice, maman Lobana Chombo, vous n'avez plus d'unité, veuillez recharger votre compte et votre mentalité. Donc, on a un poste à Koyekola, on a sonité, on a un mbongo Goleganga, on a Kitoko Goleganga, on a un Babakar, on a un mission. Venanga, on a la Tarababoubou, on a un peu à prendre. Numéro d'Angeza, plus 243, il y a Willy Moucheni, na Zongeli Goboa Kaolissus. Pour Babsenga, Ozo Luganga, mais solo la Nangai. Na 0243 081 45 94 934 00243 ya Willy Moucheni 81 45 94 934 wana bina bozuma de so bana soso ya bakinois donc petit privé azanga poste pas faire rigola ngai na poste tenga na biroté na pion azonga pa batuti baganga na bango au pion pionné donc na beta trop musanda ba leader qui funda ba yebi pour faire rigoler ndé makambo vous comprendre o Fanny Sophie boteka mapa na coin pour biso saka musique copie conforme vous comprendre copie conforme o ezate que to komi to facé to luka to bongsani nbu tout ça biso ba jeza la raté pona kozala ngrate et pucha la Megan na kati Paris Odette lesa na Suisse Odette Luzolo na kati Strasbourg to bosanité docteur Dom Matou Moza danger docteur Hakim pesanga babiloko wana na lelisa bana ya Angola to bana ya Switzerland to bosan omoni muta maboke moka ya kiawa petit oyo komoni nani José de Londres nani de Londres de Londres te denjil azoko ayebi Londres te azo uta ko Suisse sa chafaudage maboko na ekembi mais ayaki na tenir hein je de l'on a qui n'a tenu à ça qui ni babé on fait moi concours à sapeur ba qui ba qui ba yochi oui sapeur José sapeur José bien nani na mabokete na lo ba Batista José la tana Batista Batista oya fiston Batista to tika ranki ba mbale ba venanga ba mbale ba venanga donc ngana ba mamba vena te ba za ba etalinga te na pe porter parole na moko na bango te mais na tala ta ke soso ya bakinois ngam na kotsa magamba ba forme ke mutala ta couleur na forme asala moi mélancolique bana tu ya matonge ya Paris ya partout ba ebi o made so bana soso bakinois donc na solo le ngobongo pour ça na memie kana no na pour Batista déjà KO ata muto nani esobe pe kutu na mona galata bien par rapport à José ça c'est nani ça na bien azana no a comédien mutamaboke ngana nga mutamaboke te liboke ke sala na chango donc yango na makambu to bosanité mère na ngai Brittany Ozia
Brittany Ozia, quand elle a la Zemia Bilamba, Nikens Bayaka, John Sambi Masananga, chinois de Kinpe, Masananga, ya Léopard de la Sap Nakatsa Paris, Boy Bisaba Yuma, Venanga Modogo, Jean-Franco Ferré, Vedosé, calmer nos babord. Veso tos lobby que tous se révolté, tous siligapo na yo. Ils ont mabé posé un peu ancien abisso na mamba bilamba mais ve doser ba temple. Le général de Fao. Oui, mutako appelle ça que chapeau. Général de Fao qui j'ai salé à passant. Mona. Po bele boganga nga wemba tsigalinga makamwanini bo yo. Wemba tsigelo yo. Utwa. Oh qui Jene Keba attention la général. Général de Fao matumuna. Yeah, bato ya ve Chirac, Lolendo. On se comprend. Donc, biso tona ba relation moko e akindoki venanga edo muzamba muzambio. Venanga shiko mabele mame ne champindi donc na boka rabino na kanda venanga bienvenue bangasele na venanga nazozela kaka nazozela bienvenue bangasele la paix nazozela kaka na bosanité basi tout ya poto ya kitoko wana na lela bino trop boze belé hein ba yu demba alors boze belé vraiment donc bah Julie Weston donc boza vraiment belé donc moi kuta otanga la bino ze belé. Ouais, merci Madé Sobana Soso Bakino Masalanga Francis donc merci donc j'ai été avec Tracy et le attaché de presse il a fait rigoler et Madé Sobana Moutouabé Tarabilamba, moi, na Léopard solo donc quand à moi Europé Sambote na Yemoko donc la mine de Vomosakoli donc la mine de Vomosakoli Motema ya Flozi la belle donc sans oublier Guigui au Grand Cordon de Paris donc Chichama Bona Prince Abandal Papa Yoji bon séjour à Kinshasa José Mawini Joe Cargo Express donc Fred Snabino Yangwana Bino tout bon pour fêter Chine Matadi Chine Kin Chine Luanda donc contactez-moi Chinois Noir na Europé Samno numéro ya Joe Cargo Express donc mon grand frère propre José Mawini. Sans oublier, Ngal fait le disciple à Paris. Non, c'est Bilonda Maman CC, donc Nabo Sanité, mon vieux général d'œuf de Fao, donc Bissiko Zali Bambote Naove, Nabo Sanité, Nessinga de la Perle. Sans oublier, hein, impresario Claude Ndombasi, Yaouli Moucheni, 00243 Bambote Nao. Sans oublier la personne qui était derrière la caméra, Steve Lab et Mosakoli, donc Bambote Nao, donc Yo, na Tanga Sukombo Naote. Pour ma sala et puis sanga kanda morope sepel sangate hein tonto longiakala yena otanga suko monete tonto pour ma sala et sepel sangate merci à suivre www.potonapoto